est-ce que le Seigneur Jésus-Christ au boza ba serviteur na yende mtatindi bino bo mobiliser masse yende mtatindi bino botondisa ba stade de martyrs mais bizali liwana yako ozwa poison ochela ndeko nayo ata bozo sambela na yete être humain eza malamu te okoboma mutu po ozwa nini. Et après avoir gagné la majorité dans l'ensemble pour essayer la Seigneur nini. Est-ce que Seigneur a tindi bino bo tchele ba député papa chic ba bazo bosana ke écriture eza clair noir sur blanc en Christ Jésus. Il y a ni juif ni grec. Parfait. L'église du Seigneur papa Soni Kafuta lobaki bato belé à kisi bazali bato belé batambola kama bazali yé moko pasteur Soni Kafuta lobaki mais comment nakaka yé muta dévoiler ba secret mususu ba komi ko welela ibonga wana. Il faut faire très attention papa chic. Ceux qui ont monné déjà ba sali ya nzambe ba komi ko sala alliance na politique eza pour na bénédiction ya église té. Comment les babiloko wana ils ont tour de Babel. OK. Ils ont barokita. À reconfondre ngo. Wali sakoli Oya biso za kangami soute. Ya biso tozozo apui nango na makomi. Voilà. Oyoka na bateva. Okoyoka kana mingi to koyoka. Oyo koto akena batune akobakoloba langue na bango. Donc bazaka évêque ezande po opêtre l'église du Seigneur. Donc, c'est évêque pour entretenir le conflit. Et là, on a fait un moyo ya sikezate. Au moins, tour de Babel, mutu na muta koloba langue na ye. Par exemple, au moins le 14 février, l'église a fongé les portes, pasteur, maman pasteur, balati rouge noir, bandimi rouge noir, tout ça, one église à Mabele. Au moins le 8 mars, Batoubaye, oh, faites à ma maman, tout sangana, pour tout ça peut bassi, l'émancipation de la femme et continue l'église. One les églises, ça à Mabele. Balak, pouvoir politique, Balam, image, il y a des faux prophètes, Bassali alliance, pour la malédiction, il y a peuple dédié Israël, le peuple dédié, c'est l'église. Parfait. Vous savez que Bassali plateforme, objectif, d'abord, ils allaient passer la démonstration, il y a masse. Pourquoi? Parce que l'autre plateforme a son mobilisé. Bah, comme une faible par rapport à l'insanité, il y a des bêtises ou des salami. Tu as la raison, ou bah, qui conseille la plateforme. Je crois, la vidéo est ali. Tout ça, ma cambo, ils ont dit que ma cambo est une soupçon. Voilà. Tout le barapenza, babiloko est une réalité. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, vous allez belé beaucoup la biso partout. Merci na confiance na ndenge bosala biso awa na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor nanga officiel. Ye apesi ngai pe manabomo ya apesi succès, apesi élévation, apesi santé, apesi bana. Merci beaucoup Tata Nzambe na ndenge ondima ko sponsoriser biso. Bonne ba komona ye Jésus-Christ Nazareth, il est sponsor nanga officiel. Merci mingi na ndeko Chris pour la prise de vue. Du côté réalisation, je vois Eli Denis Mosolo. Bana mukimba ko sala musala kitoko. Merci Nabino. Merci na ba ope balinga biso te mbote na bino. Tant biso bo linga biso te biso to ko avancer. Donc toi ko avancer parce que toi ko avancer oui. Toi oui, toi ko kende. Oui, oui. Merci pe na maman Emily Seti Mayinga depuis Canada, il y a mesana ko sponsoriser chaîne Oyo, chez Bissou Télévision ainsi à Sali geste rosunga bana, à Sali bango ka bamba na orphelinat balia ba mela ba sepela. Merci beaucoup maman Emily, nzamba mona yo na nyoso ko sala pona bana bisike. Baneko babolingo lelo na ye lisusu ko yambela bino moko ya basena nzambe
alobaka bien ngai na lingaka parce que yebi azana makambo azambe kati na ye et puis tokolo makambo ekoleka na kati ya entre Dodo Kamba na bakulutu na ye basunika futa baze belé o bako bundisa est-ce que bako bundisa Dodo Kamba qu'est-ce que c'est parce que subitement ba annulé ERC babo mayango pour basala plateforme mususu est-ce que le gouvernement doit soutenir Dodo Kamba est-ce que le gouvernement peut soutenir ba kulutu o wana balingba ba supprimer to ba éliminer Dodo Kamba donc même empoisonnement entre la vie et la mort to ba vidéo et circuler qui a en bonne santé qu'est-ce qui se passe litoma nini au pays église et profiter na ba querelle nyonso wana mesdames messieurs na kosenga na biso to de la scotcher parce que bo ba révélation vraiment horrible parce que aïe ba vérité belé to koyeba on émission lelo moto na nzambe na pesho mbote oui mbote bonne année. Merci. Oui, 2023 écoute Malibozo to monana. Voilà. Profiter pour représenter ma meilleure vie dans la landinyoso ya Shebiso TV. Vraiment meilleure vie pe kende pa ya Mama Lidi Mukadi. OK. Meilleure vie longo na bana. Yonde na pesho ba félicitations parce que na kutaki quand même studio ezaki muke. Mais lelo na kuti studio kitoko. Merci. PC Sengo les autres les sponsors na yo Jésus Christ a ça a futa pe bien azoti kayote moyen te merci to samela papa pour to ta muzino émission lelo Seigneur Jésus une fois de plus tozo peso merci ngolo tozwi ya kozasu liboso ya bana na yo o balandaka Shebiso TV grâce na kamba biso e bandeli kino suka émission oyo ba ono so bakolanda émission ezasuli pamboli pona bango pambola pe chaîne au nom de Christ Jésus to sambel peterobi amen amen. L'homme de Dieu nabandi omonaki vidéo eko circuler papa Dodo Kamba aza empoisonné to monaki to moni vidéo pe bimi balobi aza en bonne santé bato ba ko luka peut-être ko boma les serviteurs de Dieu ba ça na nzambe ba komi ko bomana lecture ne ko ça la premièrement na juste wana ya ko tiela muninga poison bon to landaki na ba réseaux sociaux ndenge yo landi ndenge biso to landi qui a empoisonné to biso to koya te pour te confirmer que cause à la vraie tout comme pe cause à la faux voilà puis ba réalité ou ezole kali na ba réseaux sociaux surtout na makambo tali ba base OK vraiment il faut faire très attention côté on a tokolo bango avec réserve parce que tout ça n'a pas preuve. Parfait. Bateau va couper sa preuve, il y a moutou aza empoisonné et ça un bateau au basal médecine, c'est-à-dire des médecins avec des preuves après avoir qu'on ça l'examen, ne va plus confirmer biso. Alors tout le monde n'a pas réseaux sociaux, information qui a empoisonné, biso quoi confirmer en côté. Mais bizali liwana ya ko ozwa poison au tchela ndeko na yo ata bozo sambela na yete être humain eza malamu te okoboma mutu po ozwa nini okoma ye to mwasi na ya koma ya yo to bana na ye bakoma ya ye to yozwa place na ye nde tozala papa chic nzambe ndenge apesa biso bilongi ya kokesana nde pe makambo eza ya kokesana soko bomi moto eza na eloko moko te okoki kozwa donc conseil to exhortation ezaka ke bao bazosala makambo ndenge bana vraiment botika yango parce que place na bino ekozala enfer na zongi pe na ngambo ya koloba pe ke écriture ezali boye que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Parfait. Babi ke bokomela ba breuvage mortel ekosala bino mabete c'est que quelque part soki pe mutatambola na kobanga nzambe soki pe mutakwara na Christ ekoki kokoma pe bapesi ye poison akufite ezaka pe elembo ya kotalisa ke moto aza chrétien moto atambola na nzambe moto andimela Jésus c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ a osala miracle 4 na ye eza na eloko moko te ekosali mabe donc quelque part pe ke oza mwana nzambe batie lo poison mbala moko po okufi ezotalisa pe ke tango mosusu ozaki penda na alliance na Christ te parce que rien n'est possible à Dieu. Biso toza bato toza na foi chrétienne, tozo croire na puissance ya Seigneur Jésus-Christ que ba kotie le poison okomelo kokufa te.
Voilà. Papa Emmanuel, tokota tiko na mama likambo. Lelo yo maenyo se koleka wana église. Conséquence église ezali nini? Papa Emmanuel. Bon, Papa Chic, c'est regrettable. C'est regrettable. Nalingi batba landanga bien na koloba on a kimia nyonso. C'est regrettable. Ezo ça la passe mingi kolanda kowelana. O eza lelo ba o baza na RC ba o yo basali au conseil des églises de réveil ba o ya au conseil ba lobi que RC ba déposer ba kota kat na bango. Est-ce que na nyonso to wana église a ko bénéficier na nini? Tala lelo kere le koti ene koti ba o pe ba bi ba ko déposer te. Koto babi ba ko déposer. Siko esika omoni et memi susu bana nzambe na confusion. Parfait. Ba o kuna ba koloba au nom de Jésus, o pe ba koloba au nom de Jésus. Ba o bazana ba fidèle, ba o pe bazana ba fidèle. Ba fidèle ya ngambo ba okati ngambo te. D'ailleurs omona kitan ba réunion salami. O koto ake na ngambo na ya sangisi, asangisi pe ba pasteur rebelle pour démontrer pe force na ye que derrière ye bato bazali. Koto o pe ba sangani pe ba réunir ba pasteur pour batalisa ke bango pe baza na force eza na bato baza derrière. Siko na makambo wana nyonso cher homme de Dieu, l'église du Seigneur bazo bénéficier na nini. Na ninga natanga na no verset moko. Nazana acte des apôtres. Et le béni moto nzambe. Chapitre 20 verset 28. Et le Bible Papa Chic. Prenez donc garde à vous-même et à la troupeau et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, baza évêque, et ça te pour institution moko établir yo. Là aussi, il faut faire très attention. Si moi mikanda na bino l'état agréé bino, toza confession religieuse, toza asbel, toza instance telle, et là ti couleur ya religion, ale bozu ba chapeau, ya rouge bolati batona ba toge. Oh, évêque ya province telle, évêque ya province telle, évêque ya province telle. Mais awana makambo nzambe. Nazo senga na ba nzambe bolanda très bien makambo nzambe babi, c'est le Saint-Esprit qui établit évêque. Donc le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pourquoi maintenant osa évêque? Osa évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc bazaka évêque ezande po opêtre l'église du Seigneur. Oyo nzambe asomba, Jésus asomba na makila na ye. Donc baza évêque pour entretenir ba conflit. Baza évêque pour c'est que dans autres c'est comme mission ya ba évêque. Parfait. Nako bande l'écriture. Na lingi toza la précédé. Prenez garde bazo kebisa. Bazo kebisa banani ba évêque. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. Bokeba na troupeau ensemble, c'est-à-dire les troupeaux de Dieu, c'est l'église du Seigneur, sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur et qu'il s'est acquis par son propre sang. L'église du Seigneur, les troupeaux de Dieu. Oya somba bino na makila na c'est Christ Jésus. Maintenant les Saint-Esprit sont établir ba évêque pour ba paître bino. Ba battre la bino, battre ya bino. C'est ça la mission de l'évêque. Nazo soka makambo nazo kotsango na Bible. Est-ce que ezali ko répondre na parole de Dieu? Est-ce que ezali ko répondre na Bible? Je dis non. Est-ce que vous avez que mission est déviée? Ce qu'on l'a dit, biso to 8 ans ko landa. Quelques émissions, quelques interventions. Aux moments que basa le plateforme objectif. D'abord, ils allaient basa la démonstration. Il y a masse. Pourquoi? Parce que l'autre plateforme a son kokalsou ko mobiliser comme faible par rapport il y a insanité, il y a bêtise ou salami. T'as la raison au baki conseiller la plateforme. Je crois ba vidéo ezali tozolo ba makambo yo biso to ngakolo ba makambo eza na ba soupçon te voilà to lo ba penza ba biloko eza réalité. Je crois que motivation en wana je crois na to ça la plateforme to ça la institution moko ouais ko ça la puissant
et mobiliser masse. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ au boza ba serviteur na yende mtatindi bino bo mobiliser masse? Yende mtatindi bino bo tondisa ba stade des martyrs? Est-ce que le Seigneur wana nda ebisi bino bo ça la plateforme comme ça bo wana kotambo na ba église bo bimisa bana na bino baza na ba candidat pour baza na ba député boza na force na parlement? Est-ce que c'est le Seigneur nda tindi bino mission wana? Et après avoir gagné la majorité dans l'ensemble pour essayer la Seigneur nini. Est-ce que le Seigneur a tindi bino bo tchele ba député? Papa Chic, bato bossa na ke écriture eza clair noir sur blanc en Christ Jésus. Il y a ni juif ni grec. Parfait. L'église du Seigneur eza ba fidèle kaka ya Congo te. L'église du Seigneur okitabi na ba onyoso bandimeli apesi bango bokonzi ya kozala bana nzambe. Oza congolais soko ndimeli Christ oza mwana nzambe. Oza ivoirien soko ndimeli Christ oza mwana nzambe. Oza togolais, oza français, oza américain, même soko oza moyuda na nzoto, lelo soko ndimeli Christ boza toza ko former église. Yango abi en Christ Jésus. Il y a ni juif ni grec. C'est ça le pays de Jésus-Christ. Mboka ya Jésus eza Congo te, eza Côte d'Ivoire te, eza Togo te, eza Amérique te, eza Brésil te, eza Inde te. Mboka wana c'est un pays spirituel. C'est que bao bazo kota nga bato baza baptisé na Saint-Esprit, bazo ko vanda na pays où ezali mis à part. C'est ça l'église du Seigneur. Si ko tango bino église bobi ke toko cha ba député. Ba député na po basala, hein? Po basala nini? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ba o ba kondi ma baptême, ba kozala sauver. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est que naba nation nyonso. Motei azana rôle au pays ivoirien, au pays congolais, au pays gabonais pour au commissaire disciple ya Christ. Ozo monate que incohérence moko ezozala tant bino bozo limiter. Église dans niveau ya Congo que toke no kocha ba député pour tant ba ko voter ba loi na pour même église wapi parce que église ton voyage dans mission aller vers le royaume des cieux voyage de église ezalité et souka na makambo ya mabele biso tozo croire na enlèvement de l'église biso tozo croire na règne ya Christ où ko sala pendant 1000 ans. Et nous croyons à l'éternité. Et ça, bateau bako vivre éternellement. C'est que marche église depuis la croix, Pentecôte, tozali ko kende enlèvement. Après l'enlèvement de l'église, règne millénaire, après règne millénaire, tu continues l'éternité pour te vivre éternellement. Monde et qu'on a jugé, ndenge kaka Matthieu lobi, ndenge salamaka na tango wa Noé, ndenge salamaka na tango wa Lot. Ndemongo et kosalama na avènement ya fils de l'homme. Voilà. C'est-à-dire monde et kozala détruit na ba gloire nango nyos pour que les royaumes ya Christ ezala installé. Mais mon tonanzambe comment on a été mbongo koela nyos pa ba ebike mapona mieko ya balobi ba toyoki il paraît que nyos wana ezali po gouvernement a ko débloquer montant colossal munene po été pona mapona mi. Ba pasteur wana ne ba kolia yango créer débat déjà ba élection en décembre mais ba ligne déjà ba montant wana gouvernement bimsakise belé yango ne créer bituma nyonso comment na ke lelo yo l'église to mona ipe papa Sonika Futa ba ki ba te belé akisi bazali ba te belé ba tambola ba bazali ye moko pasteur Sonika Futa lobaki mais comment na kaka ye muta dévoiler ba secret mususu ba komi ko welela ibonga wana topé conseil nous récompense bango dans tout ça. OK papa Chic là ça na moi démonstration moko wana mais ce qui na obosana ozong sanga ma question oh voilà il y a kambo mbongo voilà. C'est très très capital et biso tozo regretter na makambo oyo je crois que biso tozo balikambo etali la parole de Dieu na zuna no verset moko yo lingaka makomi na lingaka mingi makomi de loba Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Proverbe 22. Verset 20. Et le Bible, n'ai-je pas
déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies et c'est lui qui t'envoie. Nzambe azui na verset oyo. Surtout na 20, Nzambe azonga kolobake azui ba conseil na ye. Azui ba réflexion na ye. Atiango déjà na makomi pour na ko enseigner biso des choses vraies. C'est que son monde déjà est loco. Ezobima li banda ya makomi. C'est-à-dire les écritures. Kobanda Genèse, tina Apocalypse, c'est que ça sous ba conseil ya Nzambe te. C'est que ça sous ba réflexion Nzambe te. Parce que Nzambe sous ba conseil pe ba réflexion atiango na oyo ekomami. Oyo ekomami bandi de Genèse Apocalypse. Na jusqu'au deuxième témoin. Parce que dans ma Nzambe témoignage, ils ont vrai. Il y a 2 ou 3 témoins. Peut-être témoin moko bakobo ya ye. Si on a qu'un soit témoin moko apôtre Paul, Nathan il y a église. Nazana 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Et le Bible. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, au-delà de ce qui est écrit. Bakendaka, au-delà de ce qui est écrit. On est allé dépasser ma borne. Makambo Nzambe, au moins le pasteur, il faut nous être honnête. Constitution de l'église, c'est la Bible. Si on a besoin de ça, makambo. Mais il faut pas respecter la constitution de la Bible. Ce qui est le makambo, c'est un pouvoir à la majorité à la Bible, opposition à la Bible, bah violer la constitution. C'est là donc, au sommet, on a que mais l'église, et ça, c'est la parole. Kobanda Genèse et Apocalypse. C'est beau, il y a qu'on concevoir penser. Papa chic. Bato basaki li kanisa tour de Babel. Basaki li kanisa to vendre sika moko, to tonga une tour et kende tout à ciel. Ba vendre ke sika moko. Mais ma kanisa zaki bien, to vendre biso sika moko, ba mona ki bo moko bo ndeko. To sala ba alliance, to tonga na biso tour moko et kende na ciel. Ba bandi pe tour na bango, Nzambe patikeli bango temps. Or Nzambe azo se souvenir na parole na ya lobaki na Genèse, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ça sa parole. C'est que l'ikanisiona, le les télémènes qui déjà likambo remplissez la terre. Nzamba bi descendo confondez-les. Et Nzamba a confonda ki bango, mutu na mutu, a comme na langue na ye. Vraie prophétie ango. Au moins babilo ko hein, les a tour de Babel. Nzamba rokita. A reconfondre ango. Wa li sakoli hein. Oya biso za kangami soute. Ya biso tozo appui nango na makomi. Voilà. Et loko moko na se amoyo ya sikezate. Au moins tour de Babel, mutu na muta koloba langue na ye. Papa chic, ozongi ces missions. Les a tour de. Eza na makanisi. Mais loko le vandi na makanisi, makanisa Nzambe na ya bato za kokesana. Oyo bino bokanisa o Nzamba kanisite. Pour Nzambe, multiplication salama, pour remplir la terre. Mais pour na bato to vendre sika moko, to sala une tour, peto pesango combo exactement. To vendre na biso sika moko, to sala plateforme to pesango combo. Ils ma kambe bandi le lote. Il faut en un spirituel pour na remona ngo déjà na katia Bible. Et souka kindenge nini, Nzamba baki descendant confondele. Pe akitaki bazaki confondi. Hein? Mutu na muta comme oyoka na bateva. Okoyoka kala mingi to koyoka oyo koto akena batune akobakoloba langue na bango oyo koto okena batune bakoloba na bango lingala bakoloba bango na français mais faut comprendre langue ni nazoloba ça dit division elobeli na bango eko oyo akoloba ndenge na ye oyo akoloba ndenge na ye oyo akoloba ndenge na ye mais sikoyo pe bakopanza na ba secret. Répondons par rapport à Mutuna. C'est-à-dire, nazonga natalisa bo papa chic. Nazonga natalisa ke, s'il vous plaît, na nazo finga mutute, na iko avertir peuple de Dieu. Na iko avertir peuple de Dieu parce que makambo yo bana Nzambe mingi bazoyi bate finalement to kende wapi. Ba kombo ya ba plateforme ne nazabo. Naza ni pour RSC. Naza ni pour
au conseil. Moi, je suis na ngambo ya parole. Ok. Ngambo nga naza, eza ngambo ya parole. Eza la RC. Eza la au conseil, na Bible, eza te. C'est que le quoi est salami. C'est que batbake au-delà de ce qui est écrit. Et ça sous makanisi yanzambete. Papa chic. Dans un bétali seulement dès ma solo na Bible. Simba très bien et ça pour na sali ya ba âme. Ok. Et puis nzambe a pambolo makasi pour na émission. Merci émission eko pambola yo. Merci Batonyo so ba rolandango. Parce que ça makambo etali sali ya âme. Et ça na moto moko na Bible. Kombo na ye Balak. Balak wana zali roi ya Moab. Eza na moto mususu na Bible. Kombo na ye Balaam. Toza na deno. Balak na Balaam. Balaam azana Balak azana ni roi. Balaam azana ni Balaam aza prophète. Mais heureusement Bible et bengi ye devin. Pardon, on appelle ça verset, c'est très important. Parfait. Josué chapitre 13. Pour biso eza makomi. Biso eza Makomi ne loba. Josué chapitre 13. Parmi ceux que verset 22 pour le temps que vous en avez besoin, nous avons Josué chapitre 13 verset 22. Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, il avait aussi fait périr avec l'épée les devins Balaam. C'est que Balaam babengi devin. Devin za mbikoudi. Na ilo belusu to ko bengango faux prophète. Ok. Basakoli ya lokuta. Lokuta. Sikoyo Israël a longo Égypte. A eu délivrance à Zoya. Tant a commis na Moab, roi. Mutoza na pouvoir. Moab. Israël a zo le kana zo kende kana. Ya bangi. Et là, on y a bangi. À comprendre, puissance au Israël, a zanango depuis Égypte. Ban nation nyoso. Oyo, Israël a koutana na bango. Israël a longa bango. C'est quoi y a bangi? La puissance. Yango na zolo bake. Ba vrai pasteur. Bo ignorer église était. Église eza na nguya. Pe bokondi. Ya se ya moi oyo. Na kena on a monde à ténèbres te bokondi. Na se ya moi oyo. Et yebi la puissance de l'église. Yango moni bazolinga ba anéantir bino. Pasteur zala fier. Ato tambola makolo. Ato zana 50 bandimi. Ato zana une église zana batol ndengwana. Makambo na zo ce sont des choses spirituelles. Batela bonzambe. Na ko répondre à la question na makambo mbongo. Mbongo séduire yote. Ko kwea na piège ya kipidité te. Parfait. Nazo betali solo wana. Siko Balak problème nezaki nini? Nguya wana ya Israël asili sango. Siko ye lokola roi. Azana makokite. Ake kosala siko alliance na Balaam wazali faux prophète. Azo senga yeke kende na nguya na yo wana ya ndengo munaka avenir. Kendo la kela bango mabe. Atindeliye bato. Atindeliye na ba présent. Mbongo. Nani azo corrompre, nani azo pesa Balaam mbongo? Roi. Vous savez, c'est que le roi a un pouvoir politique. Pouvoir politique a toujours une tendance. Il y a corrompre. Pouvoir religieux. Pour la malédiction, il y a peuple dédié. Papa Chico, on en a très bien. Ce sont des choses très profondes. Le est très important. Mais au départ, Balaam aboyaki. Aboy pourquoi? On zamba lobelier. Abi que peuple wana okomodir bango to contraire okobénir bango. Nazo sauter histoire, c'est à dire pour un bateau peut-être bakoza na besoin de précision, naza na Nombre chapitre 22. Nazana Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24. Botangi ba chapitre wana misat boko na histoire na zobeta binonga nazo katango. Alors, et ça la misigo que Nzamba zolobela Balaam. Ce qui peut commis kuna
na place à malédiction nzambe azo transformer malédiction à bénédiction yango pe na koloba na ezati ke nazo flatter yo mais le mimam ebele indirectement nzambe malédiction abatu contre yo nzambe a transformer en bénédiction oboyi ko ndima amen amen donc nzambe azana makoki balakeli yo mabe mais ya zuyango abaloli yango comme bénédiction na ba ope bazolandanga tika ete malédiction nyonso ekozala prononcer contre bino nzamba transformer ngo a bénédiction siko yoka tango aye albi nazomona peuple wana likola koleni oui exactement Israël azaki likola koleni nazomona bango ba camper selon ordre na bango parce que Israël azaki na campement ezaki na 4 bannières Juda, Ephraim, Dan na Ribin 4 campements abi nazomona bango parce que tant nazomona Israël na position wana moyen lakela bango mabe ezate c'est ça yango nazoyebisa na ba pasteur botika na ordre ya campement malédiction o ba ko prononcer contre bino kozala ni sans effet botika na peuple ya bas ya colline te ya bas ya montagne te bozala toujours na sommet ya montagne tant na ba sommet ya montagne OK alobi peuple on a zali peuple moko demeure na ezali mise à part c'est ça la position de l'église église demeure na esengele zala mise à part yango na peuple azali kolo ya colline so moni église ezo sala makambo ya mabele c'est que bazali kolo ya colline te na suis par exemple au moins le 14 février église a fongoli porte pasteur maman pasteur balati rouge noir bandimi rouge noir tout ça one église à mabele au moins le 8 mars batubaye fête à mama to sangana pour to sape basi émancipation de la femme et continue l'église one les églises ça à mabele so côté église va fongoli porte yeso abotama ki le 25 décembre église à mabele OK okoyeba église ezali kolo ngo makambo nazo besa esa banga ba molimo pour comprendre dans force spirituelle nazo koba batu ba rolando très bien donc demeure moko mise à part différence est kozala entre l'église na ba institution à mokele c'est que ndenge église azo se comporter na ndenge mokele azo se comporter boke se nekozande to comprendre église oyo les églises ezali kola colline église o ba camper na ordre ya liteya na ordre ya évangile moyen bila ke lima besoin bango ezate mais Balak les rois n'a eu Balak pouvoir politique souci na ezali à anéantir la puissance ya peuple de Dieu mais yemoko koya directement il faut ça la alliance na pouvoir religieux malheureusement alliance oyo politique ekosala ngoni na ba faux prophète. Pourquoi? Parce que au temps de Balaam Moïse pas alaki mais comment que Balak a consulté qui Moïse était parce qu'il y avait que Moïse a cru cause la corrompité c'est que Moïse a dit image il y a pas vrai prophète tandis que Balaam a devint image il y a pas faux prophète papa entre guillemets au moment que et tout temps écriture ba bengié devint n'est-ce pas mbiku du faux prophète mais nzamba za kolobela ye donc ezala batu mususu tozo mona okamwa te nzamba salela kaye nzamba lobela kaye alobi makambo ekokisami nzambe alobela niyama po nzamba lobela mutu esali nini esali eloko moko te esali mais babengi ye devint il faut faire très attention papa chic ceux qui ont moni déjà basali ya nzambe bakomi kosala alliance na politique eza bona bénédiction ya église te oyo ezalaki yango nde eza lelo pe kozala nini ezalaki Balak pouvoir politique Balaam image ya ba faux prophète basali alliance pour na malédiction il y a peuple de Dieu Israël le peuple de Dieu c'est l'église parfait donc alliance n'habite sozo landanga très bien c'est alliance on est au salama ce n'est pas pour le bien de l'église ezande pour na malédiction ya église et puis pendant que ça va poche na bango na bakselio et lorsqu'il y a poche parce que na moni ndeko azo sala yo sin et logo ya poche na zui de pierre
2 Pierre chapitre 2. Pardon, 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Oui, 2 Pierre chapitre 2. Chapitre 2. On a premier verset pour pas comprendre. Il y a eu parmi le peuple les faux prophètes. Par rapport à Israël. Et il y aura des mêmes. Balak azalaki pouvoir politique, Balaam azalaki image à faux serviteur, Moïse azalaki image à vrai serviteur. Mokomona que les politiciens, la politique, jamais ko luka Moïse. Net pe lelo. Jamais ba vrai serviteur, ba ko la concilité na ba tala. Bien aimé, ko za souci so moni politicien za lu côté lo kanza mbeza kati nayo. Balak luka Moïse te. Parce que soka yena makamune pas Moïse. Moïse azali gardien, za pasteur ya Israël ko CDT. Mais ba ko keneka pas Balaam pour séduire. Tala siko yo lo rezo le ka awa, abi boye. Abi, il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui s'introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Plusieurs, verset 2, plusieurs, Papa Chik a insisté, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Stade de martyrs. Est-ce que Nzamba Zawala? Parce que a déjà prophétisé que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est que, la vérité est tout comme pour un comportement na bango. Na sauté papa. Na esiko na verset 15. Après avoir quitté les droits chemins, banani les faux docteurs. Oh bazana kata peuple. Voilà. Après avoir quitté les droits, les gens ba tobelesi ba quitter les droits chemins. Boyo kaka bango lobi ba teyaka kitoko ba provélisera kitoko. Bazaka na rigueur ya parole, mais critiques les ont confirmé. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés ba pengui en suivant la voie de Balaam fils de Bessor, qui aima les salaires de l'iniquité. Donc, tant qu'on va quitter les droits chemins, balandi la voie, nzela ya Balaam. Nzoka awa Balaam azate, Balaam asakufa. Ok. Parce que awa ça n'attend pas Pierre, n'attend l'église. Abi, ba faux docteur Rwana, balandi nzela ya Balaam. Ba tiki droit chemin, balandi nzela ya faux prophète. Balandi nzela Balaam. On m'a pas pris exemple à Balaam, nzela Balaam ezali a lulaki salaire, ya iniquité. Parfait. C'est-à-dire, Balak, malgré ça, il faut maudire. Et Balaam a maudire le peuple d'Israël. Mais souka, Apocalypse chapitre 2, je crois que c'est le dernier verset. Oui. Apocalypse chapitre 2, verset 14, je crois. Yoka reproche. Mais, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Alors, ce gens, à Zongisi sous Balaam. C'est que l'esprit de Balaam, tu le ali. Qui c'est? Si on a monté à l'okuta, c'est que l'esprit de Balaam est en Katinae. Balaam a monté à l'okoso mbongo. Alinga qui salaire, mongo sa propreté, salaire ya iniquité. Tout son mbongo, tout de sa stade. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrassent à l'impudicité. Oui, ce que na nombre kokuta penza que souka ah c'est que église akeba souka alliance ya Balaam na Balak
et entraînaki Israël na plaine ya Moab. Donc bazaki peuple la colline ba kiti na plaine ya Moab. Tant ba kiti na plaine ya Moab, nzoka mobeko ezaki ke hébreu mo Yuda akobala mo payate. Ba ke ko ba fille Moabite ba sali na bango ba commettre impudicité nde nzambe sikoyo akomi kuboma. Yangwana towe ko avertir peuple de Dieu. Sentinelle à lobby, tous ont crié comme des sentinelles. Que alliance, déjà il y a politique, na religion, il faut faire très attention. Et ça pour na bien l'église na insister. Et ça pour na bien l'église. Ceux qui bokebi nangote, boko se retrouver na plaine ya Moab. Na plaine ya Moab, nzamba koya po a frapper. Peste kozwa bino boko kufa. O to kende na stade des martyrs, prière. O kaka to la prière moko pour la nation. Bako tia drapeau na kati to bandi ko sambela. Naza contre te muta sambela pour na RDC. Naza congolais, lokola ba congolais nyonso. Mais naza chrétien. Papa Chikata yo. Okuva na chambre nzambe sunga RDC. Nzamba ko kalo sambono. Ngape naza na tina tena ki neko toke. Gouverneur, vice-gouverneur, président. Pesa biso mbongo poto. Non. Tout ça mais la mboka. Salaire ya iniquité ya ngwana. Motei a vivre na dîme. Motei a vivre na action de grâce. Motei a vivre na offrande. Ya bana ya nzambe. Oh nzamba pesi droit na pesi ba dîme, na pesi offrande nyonso sacrificateur na Israël lia. Tala salaire nzamba pesi ya ngwana. Zala na lolendo nango. Ndenga apôtre Pierre alobaki abi nanyangwa boko lingombe a vivre na miliki ya ngombe wana te. Nanyangwa loni vigne abuka mbuma vigne te. C'est-à-dire zo ngata sake te ya libota nzambe. Tala richesse ça na église balaka yebi yango ayebaki puissance ya nini wana. Alors vivre na badim, vivre soko bandiko luka ba mbongo libande église, c'est la voie okoi de Balaam. Obo sanate ke na mokili. Oya pesa kazara toujours supérieur. Voilà. Yango komona lelo ba homosexualité rekota na kati église, surtout papa Chiki likambo wana. Na so pesa exemple, bango bake bazui mbongo, enveloppe kaki pesami. Alebo ke ne bo organiser prière. Entre-temps, bazo peser botala comment tout ça populaire parce que na okage lo mo se église wana que faut tout prouver force na biso que tout ça plus que catholique, je peux citer les noms. Est-ce que nzambe azana kati makambo wana? Et c'est ça la mission de Dieu. Ce n'est pas ça la mission de Dieu, l'homme de Dieu. Pardon papa. Pardon papa. Nganga lobabo. Boké bosali ba plateforme, c'est très important. Boké bosali ba plateforme. Mais ko remarquer na kata plateforme wana. Ngai naza na kata plateforme. Na la tarato jité. Na ça application ya will donc chanter. Mais moto yo toza na même plateforme. Ya la taratouge. Ala tarana tiar. A ça application ya ba will d'olive. Na même plateforme ngana te yaka moi sa te yate. Mais kingani ya te yaka ke moi sa kote ya. Omoni? C'est que mutu na mutoye na doctrine na ye. C'est que t'occuper na biso ba divergence à doctrinité essentiel tout ça l'ensemble parce que tout ça n'a pas intérêt oyo ils ont unir biso non l'église eza union sacrée l'église eza FCCT église eza demeure nango eza à part eza pour na ko préparer ba âme na sali parce que tous autres ya sali osomona alors ngana ko mona boye parce que bandeko boza bandeko bolanda biso na amour parce que biso tebe ko lobango na haine te tebe ko lobango na haine tebe ko lobango na amour bolanda biso tant ezali oyo repentance ko salama moi j'aimerais que na ba quatre ba plateforme wana éthique juridique et influencer évangilité bon prêcher la parole pour na ko résoudre problème l'église. Pour nous résoudre péché dans l'église. D'ailleurs, péché est banda depuis le jardin.
Et là qu'on résoudre qu'on tient ordre dans l'église, ils attendent aux autres la parole ou ils allaient accompagner la puissance ya Saint-Esprit. Na ko proposer na quatre ba plateforme wana, bo privilégier ba partage. Bo zuna no dossier mon gobi moi c'est à côté ya te na Bible lobinine. Bo sali ba partage. Bo dégager consensus moko oyo kobala na makomi oke to bango tambola nzela moko. C'est ça ordre au kota na kati église. Pasteur oyo bakangie na kindumba. Bible elobini ni pona ye. Papa to sali. C'est ça. Bo privilégier ba partage. Yango mona porte pour lobi na occasion favorable ou non prêche la parole. Na occasion favorable ou non prêche la parole. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mayo lobby c'est très important. Bandeko balandi très bien. Numéro de téléphone, les alliés 089. Ok. 14 750 18. Plus 243 89 14 750 18. Olingi pe Olanda biso. Landa biso na chaîne na biso YouTube. Pasteur Emmanuel Tumba TV. Okokatango Past Emmanuel Tumba TV. Okolanda ba mateya, okolanda ba prédication. D'ailleurs, déjà le 14 février, qui est le 19, tous en enseignement moko ya monene reçoit biso 5 jours sur le livre des cantiques sous thème nango la Silamite et ses paroles. Donc je crois que vous allez inviter chez Biso. Merci TV. Beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Vous allez recouvrir manifestation. Merci. Mesdames, messieurs, je dis un grand merci à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Aïsanga émission lelo na boraka yena suka. Na baksa sumutu musute boli misanga. Abagi lelo maboaka mona suka. Jésus-Christ Nazareth mon sponsor officiel. Tokutani balasima. Bye bye. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.